Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, bonjour, bonsoir, la grande famille de BBC, Mpoi TV, bonsoir, famille Libota Shalom, le Péchalov, bonsoir, et qu'au dépend de la herbe, Koyamba vidéo Nabiso, le Dinachou, la Chine, on est ensemble. Voilà, beaucoup de talents de Bandekobo aimé, to solo lana, nous mouké, nous offrons ma bino tam laïté, parce que nazo bima, na rapidité, nazo nga pona ya la film, na biso ya mi ya coupa lelo tokota la 9e épisode, voilà 9e 10e je crois. Voilà, beaucoup tabo aimé bandeko na ye bolembanga te bandeko na ye pona ko dénoncer eloko moko bomoni makambo o ezoleka sur les réseaux sociaux eza bien te bandeko. Vous savez, monde d'artiste na biso ekomi ko bangisa na ochana nu video na zochana nu audio moko boye awa na ocha audio moko awa comme ça boyoka kindoki ya batu ya théâtre ou encore kindoki ya batu peut-être ou encore ba communicateur ou encore ya ba kwiti botala niveau oyo ba komi nango boyoka bolanda vidéo oyo bolanda papi batili poison. Bolanda batili poison. bandeko boyoki audio oyo bazwi yango sikoyo. Je crois il faut natie bino image wana mais pour na respect et puis pour na nani ya star na biso na okyo sa elango te. Audio oyo eza ya mutu mususu nde akufaki ndeko mwasi azolela azopesa rapport epa ndeko ne mususu na telefone. Bandeko bazwi kaka maloba wana bazwi photo ya Belle-Vie bamamiki wana batie ba emoji ya kolela soi-disant Belle-Vie akufi nini batie liye poison. Eza likambu oyo nga mama BBC na ningai pena ya koloba ngo te parce que eza information ya lokuta mais soki na ye eza pona yoki mutema pasi wana ya koloba jusqu'à ce point. Juste à ce point. Est-ce que vous pouvez imaginer? Jusqu'à ce point vraiment bandeko. Yakola ki la mutu liwa. Dites-moi maintenant peut-être lelo peut-être Belle-Vie a coûté un problème. Ba okangana ni ndoki. Mutu asali boy abakwiti. OK na ba commentaire, il y a d'autres personnes au balobi ke non. Naza abakwiti mais geste oyo sali loko sali. Na sepeli nango te. Bandeko audio oyo biso nyonso tango batindeli biso batindeli nga bandeko libumwe baluka kinga ya minute libumwe balukinga ifaina luka bato akini ifaina luka bato akini rapide na kozanga koyeba information ndeni tolandeli toye komona ndeke no eza audio ya mutu mususu nde akufaki na ye. Ka ndenge ezalaka bobenga na phone bozo enregistrer tozo ebate makambo yango ndenge ezalaka. Na mutu akufi bozo zwa ba audio bozo kanga ba audio bokomi ko publier ba audio. Bozu yango
bosali nini botie video ya Bellevie nani elongi ya Bellevie wana bolobi keno Bellevie asilisinga makasi pema na kimia mama botala bandeko. On pouvait aussi kosala ngo semblant mais tokoki kosala ngo semblant te parce que balobi keno omoni ndoki sala nini belela sala nini belela batindelaki yango depuis lobby vers 23h. Talaka siko minuit biso toza batu keno minuit faut sambela. Ola muki na tongo okuti video yango batindeli bato ebele batindeli yo. Sikoyo Nathalie nalobi pona nini tina moma tina niveau oyo. Balobi omoni ndoki belela. Bomoni ba ndoki ndenge bazalaka. Ndoki azalaka ata mutu na famille, mwana na yo to ndeko na yo ndaliesaka yo, asungaka yo, sans yebi no boko vivre te. Mais ndoki ndenge azala mayele te, aoboma ye. Sans pour autant qu'on raisonne à kolobake no mutu nda sunga biso mais ndoki akolia ye. Comme pour dire que Bellevie ndenge azawana, aosunga bato ebele. Bato ebele ba olia mbongo na se na sima kombo na ye na ndenge ya mabe ebele. Siko lorsque bokomi susko lakela ye mabe bokomi olakela ye liwa bosuka wapi siko soki akufi. Est-ce que bozo réfléchir? Parce que sans Bellevie peut-être bo vivre te bokomi tina niveau kokene okofutaka bato bambongo baya ko bêtiser Bellevie po bino bozo matière osalela ngo analyse. Siko ndoki ndenge azalaka mayele te akomi siko okolakela isusu liwa. La grande famille bo aimé bo partager tozo solo la. Eza likambo ya koloba te ke no to lekisa bo eza lokuta makambo mais il faut to dénoncer yango. Page wana déjà na sina tindeli bato mususu basi ba yebi ndenge bako deal na ye. Page wana TikTok oyo et publier vidéo oyo. Au côté na page na ye ozomona ebele eza kaka ya mama loketo. Pour dire que non aza abakwiti. Nga siko nazo mituna Bellevie azo bloqué sila na nini ou bien azo bloqué mama loketo na nini po bokoma na niveau ya kolukele tina liwa. Est-ce que boza bato bandeko to sepela tande to monanaka ata to pesa na rambote te to sepela taka tende to monanaka ata ne to monana to dongolani to sepela tande eloko wana ki a muto aza esute. Ça fait très mal. Bino moko boyoki na ko répéter ngo lisusu te audio boyoki likambo ona yeli ezake no to epona ko dénoncer bokomi na niveau ya koloba ke no Bellevie akufi batieli ye poison bozu siko maloba ya audio wana donc botali pezo omona ke no bandeko tangu nga kaka na yoka ki yango na perdaki na mutu na kendaki déjà siko nga na mituni bokomi tina niveau ya boye nde question na nga. Bokomi tina niveau oyo. Boza bato ndenge nini mutema mabe tina point oyo. Bosali par tous les moyens. Siko bokomi susu ke no bokomi olukela liwa. Bandeko, ba onyoso ba olukele liwa, je vous dis, retour à l'expéditeur. Peut-être bino de beaucoup kufa ya kozala. Yo wana zola kela liwa. Bandeko bokanga maloba na zoluba. Yo wana ozu vidéo ozu peza inspiration lobi ke non maloba o na zuelongi ya Bellevie na chawana na cha na loba ke non Bellevie nde ba akufi boye boye. Osalika ba biloko nyonso na ndengo sali wana. Yo nde kokufa Bellevie akozala wana. Botala niveau o bokomi na kimutema mabe. Botala niveau bandeko. Eza likambo pe ya kolekisa boye te. Nous devons dénoncer. Il faut tout dénoncer.
Pona nini mutema mabeti na point oyo? Ndeko mwasi asali bino nini? Bozalaki pembeni na ye. Asungi asali le nécessaire oyo ifala sala na babomo na bino. Mais à la fin des comptes, vous foutiez à la monnaie des singes. Azani do kwa kolobate, bon débarras, bo kende. Yaza mabe bo tike na mabe na eko. Bo tike na mabe na eko. Bo tike na mabe na eko. Bo tike na ki lesbienne na eka cité. Bo tike na bakombo nyonso na ki na babiloko nyonso na bolobaka na pona ye. Bo tike na ngoko. Botike ko tina point oyo bandeko nazui famille Libota na monaki déjà vidéo depuis lobby atande na lala ki wana bandeko nazalaki ngai te il fallait na luka bato akini rapide ne ba ko confirmer nga te elle va très bien tozai kutu na lelo na poko na lobby na poko na ndako epa na ye ezaka baba kwiti mitema mabe siko nga na zoloba ndoki azaka zoba ndoki azapenza zoba omoni baloba penza bolole bandoki bazama yele te bouti kofuta fi oyo asundola bana na Afrique du Sud mbongo ti bomoni nege dendi edendi mbala moko toye ko découvrir bo futa ki ende mbongo. C'est que lorsque bozo na version na koloba keno batielier poison à koufi. C'est que ce qui lelo to souhaiter ngote dites-nous d'abord que non lelo pe azate bino bo suka ndeni. Bozo nini? Ce qui lelo azate ndenge bokomi ko belela keno à koufi batielier poison. Bozo na besoin ko tielier poison. Bo mone pe ndenge za moindre. Bo ebite que no comportement na bino ya azozwa leçon. Bomoni ye ndenge azana zotambola ngulu to solo la nan comportement na bino ndenge ezo matakita ndenge bozo sala babiloko na ya zangulu azazoba te. Pourquoi ce genre de méchanceté? Oyo bozo sala nyonso bozo sala bokomi ok na okyo lo bakeno bokomi siko na suka na inspiration na bino ki mutema mabe oui bokomi siko na suka ya inspiration na bino po siko bolo bakeno babomi akufi po na bino mitu na bino bo réfléchir na nini bolingi nini Bobi makasi boya koloba keno belle vie boye oya sala bino to yeba parce que babundisaka pe mwana mutu boye te bokomi na niveau ya koloba keno akufi bachelie poison bozui odeur ya batu mususu nazo yeba te soki eza na yeba te soki ezaki liwa ya nani tozo yeba te. Bozui kaka son wana boche bozui photo ya Belleville boche elikolo nango bolobi Belleville osili singa makasi pema na kimia mama boche ba emoji ya batu bazolela mutema bopasoli mutema donc boche emoji ya mutema oyo c'est pas donc mutema pasi bande ko photo dénoncer likambo oyo. Il faut tout dénoncer les camboyos. Non, pas jusqu'à ce point. Donc, mon oiseau là, bayambaki ndeko na bango soki na poto, aye na poto azongi na kini, tango azongi kuna, soki bachelaki poison akufi, bango siko bakomi kolela babi non. Ayaki awa na poto fala tikalata awa soki ayebaki keno kuna donc otali keno ebala na ba réalité ya makambo oyo Belleville azoleka nango kolanda na ba combat ou encore na ba buzobo ezoleka sur les réseaux sociaux na kombo ya Belleville. C'est-à-dire que non, vous avez pas de cœur hein.
Yaya, boyebi eno eloko bosali wana. Bino bosali bongo parce que bozola ke la mutuliwa. Mais Nzambe peut-être abakiseli lisusu. Mikolo ase. Sans pour autant le savoir. Parce que Nzambe alongolaka mutu na ye na humiliation te na nsa moyo. Botika na yebisa bino. Belle-vie azosunga bato ebele. Nzamba kolongola belle-vie na sa moyo yo te na humiliation. Je vous dis bokanga malobo na yebisa bino. Belle-vie ko bilongwa na moyo na sa moyo te na humiliation. Nzambe pas ko permettre te belle-vie bima na sa moyo na humiliation. Ti bino boko tosa boko tia mabolongo na bino na se. Toza na bino abokanga. Mwana batu innocente. Bo fingi. Bino aussi bo fingi bo salir ndenge bo lingika ko salir wana. Mais il y a quelques personnes, 2, 3 o balingi. Bo kyoti kayete na batu o balingi bino bo sala mokili na bino. C'est juste une question. Bokoki kotika yete mabe nyonso o bosi bo sali o bozo sala. Bokoki kotika na 2, 3 personnes oyo ba ce qui ngai peut-être belle vie. Na ko poursuivre vraiment bato wana fi wana penza page neti. Yo moko na vie na yo olapi. Bandeko, comment est-ce que quand il faut que oza muto maseke ndoki ndeko oki ko réfléchir biloko aboyo ozo ba inspiration ke non na sa ka boye ke non akufi hein. Parce que ce qui ezana yo moko liwa na yo moko no na somo liwa. Mais il faut zaka muto maseke ndo oki osa biloko aboyo. Yo mutu normal oki jamais ko sala eloko aboyo. La grande famille, beau aimer, beau partager. Dans ce cas, il y a 8 minutes. Il fallait la salle à analyse en on tellement batu batindelinga ou jonabino, batindelinga vidéo oyo, batindelinga bi ah. Le quoi le mercredi dans la prière na tongo na kendina parce que so na koti na ben oyo. Na osambi la te. Le quoi déjà na sina ebi qui nous a faux, mais nous devons venir pour na ko démentir encore ko dénoncer les sous. Boko mio la kela mutu liwa. Polo bisikoyo. Boko cible lisu nani. Po na sena na sima ya kombo na ye. Bo lia fufu. Ndoki aza mayele te hein. Ndoki aza mayele te. Ndoki aza penza venturier. Ndoki aza mayele te. Mais laissez-moi vous dire. Moni belle vie. Na lobango na banalise nanga. C'est une servante de Dieu. Aza évangéliste. Alors nzamba osepelate ko bimisa musali na ye ko bimisa instrument na sa moyo na sa humiliation. Je vous dis vrai bokanga. Je vous dis vrai. Nzamba olinga te ko bimisa musali na ye. Bomoni ba bitumba nyoso na oye matake kitaki ti bokomi na niveau ke non akufi bachela ki poison. Nzambe abakiseli sou mikolo ase. Mais eza mabe vous les abakouk eza mabe. Namoni ba commentaire ba abakouk mususu kuna. Namoni ba abakouk mususu kuna balobi non, je suis abakouk mais non. Hein? Eh, lo batayo. O eza mbala liboso. Batu mususu pe bazolo ba paix à son âme. Est-ce que vraiment Congolais, vous êtes nyangona yaka koloba. Congolais, il faut mutu mususu ndaya ko réfléchir na place na ye. Congolais, il faut mutu mususu ndaya ko réfléchir na place na ye. Eh belle vie ya kufi ah Nzambe, ezanzela ya biso nyonso, pema na kimia. Eh! Sans ko vérifier. Yuka pe o mususu akende kaka po a monisi bana baninga pasi na kote. Eh Seigneur. Lukutako. Batu mususu bato ya solo to lokuta.
yoka siko moko pe ya lobi si la soso ka basele loketo munene makolo ekonda pardon naza Abakuk mais na sepeli na geste oyo te. Il faut zaka mutu moko oza sans cœur. Il faut zaka mutu moko oza sans cœur. Ndoko sa biloko aboye. Ya, ndeko moko kutu akomi awa. Pourquoi boye naza vrai Abakuk na sepeli boye te? Siko bandeko boyoka sikoyo fille oyo a publié eloko wana. Donc ba rankini ya batu mususu ya boyoka maloba na ye la sorcellerie. Bozela. Boso siliki. Mais to yebi debi eloko banda to boso silikati. Moi on komi wana o finga aliza. Ayaka ko finga na ba commentaire. Na sala nyoto ya ngaya ko finga. Na sala nyoto eza TikTok. Jamais na pouvais ko na Benjamin, jamais na pouvais ko tia vidéo ngana chiwana. Moi moto muta pousser nga parce que yo mutavale ko tia nga mutali boso na compte na ye. Tant ya tienga yi. Et l'équipe 2 jours après nga juka vidéo ya tia. Poster ya na compte na lobby bien ayo mandinga yi. Muta lobby te. Mais la moya mutu mota iko tu na ngata mbatenga na iko zampe. Alinga na tia benzi bolo bana sepelité. Bo kebe ko komela bi ko sepelité ninga. Ce que vous comprendre la grande famille. Bitumana bino kuna. Mutu nde soki a publié ki ba rando na bango bazalaka nango kuna. Ba hebisa vraiment congolais nzambe na ngai nzambe saka ozonga. Pour mokili na yo jusque là batu bazo sosola karate nzambe. Est-ce que ça a à voir na belle vie na makamboyo? Ça a à voir. Ozana rando na mutu mususu yo zwi kaka maloba wana o ndenge bozana ba rando na bino kuna na hebite soko patriarche okanisi ke no mutu wana za ya famille libota. Moi je ne pense pas parce que mutu famille libota oki kozana niveau te famille libota toza ba to réfléchissaka famille libota toza ata na moi crainte ya nzambe wana tozala nango po bino nde boza bangulu po yo zana rando na mutu mususu ba hebiso ke no repose en paix. Yo siko kamacho lobi ke non pozi ki sa Zaïre ozu siko elongi a belle vie. Bande que nous devons dénoncer à koloba ke non notre star ou encore produit na biso ba okyo ke neko bande ko sarane boyete. Non yebate la grande famille ceux qui bozo comprendre. Pour ata peut-être ata famille libota moko asali eloko aboye ache mama nani o mama loketo. Je pense peut-être sentir à belle vie ki obenga obenga bongo te parce que bango bazwaka temps ya ba moni eloko eza bien te pona image ya belle vie il faut ba benga. Yo no lo bakeno pour ça la biloko abo il faut za la mutu moko il faut za ntaba be na mutu aza na conscience na mutu atamula na crainte nzambe na mutu aza peza mutu penza bandeko okyo sa eloko abo ete ata yo ba chaki parce que ça va rando na bino kuna siko elongi ya belle vie elandi nini wana bo mona impolitesse na bino ndenge ezo ça fait mal, hein? Ça fait mal. Tina point oyo. Bozwango peut-être eza la réciproque ya koloba peut-être que non. Famille libota peut-être ne ba sali bongo ba tie peut-être maman loketo. Je ne pense pas que notre copema sur les réseaux sociaux. Hein? Je ne pense pas que notre copema sur les réseaux sociaux. Mais biso famille libota to tiango kana se to bi OK. Eza nango ba fitilité ba biloko nyonso ndenge bazo bundisa ka belle vie. Mais moi, lorsque j'ai eu courage, c'est juste parce que le biso comme on qui belé là. Alors il faut tout secouer à kolobakeno. Ceux qui boza na ba rando na bino kuna, boza na ba guerre na bino kuna. Mais non, bota bilogyo bo kyo chawana.
Après tout, Bellevue aza eloko moko Tokyo lo bakeno na Congo wana na communauté ou encore na mboka na biso wana aza moi si moko il fallait peut-être l'État et reconnaître Bellevue à 100%. Pour que mboka moko epola mboka moko eza on dirait mboka moko na oyeba te lobi atana nino donc mboka moko donc mboka moko donc na yebisa bino ke no Congo na révéler bino eloko moko boye Congo ne bomona ka diki to zara na ba comportement ba makambo mabete makambo malonga te mboka kenda ka liboso te kaka ba problème eza puissance ya forêt nde renyaka na Congo yango mona ka bato baza kwa ba mbwa toza kwa ba nyama puissance o renyaka na Congo na biso eza puissance ya forêt. Il y a forêt peso ba forêt yo na nde puissance eza na Congo na biso. Yango mona ba comportement na biso eza kwa ba tuté ba nyama. Batu mibi bazanga conscience. Boyebi na zamba, boyebi kana forêt nde makelele zaka ya ba nyama. Koyoka na ezate koto kwa makakwa donc Saint-Jean la koto yo Lion le donc ba nde biso. Nde puissance eza na mboka na biso Congo wana eza révélation na opesa bino donc so bomoni ba makambo nyonso ezo leka na comportement na biso ba congolais bandeko eza puissance eza na mboka na biso na ya RDC. Il faut ça ka mutu moko eza na spiritualité de comprendre eloko na loba parce que c'est pas normal mutu nini oki ozala na comportement boy oza mutu te oza nyama. Botala ka Congo na biso makambo ekenda ka liboso te bitumba butu lokwa moto lalaka sans problème te tokobima na o tokoti na o tokobima na o tokoti na o botala siko bobenda bilili na zamba ou bien na ndenge ba vivaka na forêt za ndeni nde puissance eza na mboka na biso Congo. Donc Congo il faut kaka mawa ya Nzambe sans mawa ya Nzambe to vivre biloko donc mutombele santa mutombele. Yo mutu mobimbola mukaka boyo yoki kaka voice boyo bipa na cha mutu oyo yoka inspiration na cha mutu o boyo na komewana pe asona mais voilà mutu normal au salango te mboka moko ya batu nyoso molimo ya zamba bo aimer beau partager la grande famille ça fait très mal. Et puis mboka gwe lingi pe église awa mais tala bizaleli tala comportement yango na zoyebisa bino ke non Congo na biso anivuka mawa ya Nzambe botala batu bouta Congo boke na bamboka mopaya boza na bapoto ole bo s'intégrer ki bonyamela ndi bino tikuna moi si peza la kati ya libala boye pa apelisi caméra na bati ko finga. Bon comprendre eloko na yo bisabino ke no puissance ya forêt nde eza na mboka na biso toza kwa ba nyama toza batute batu moko toza na conscience koma na mboka batu s'intégrer kuna boke na mboka batu kaka bonyama na soni bino bokanisi mutu normal mutu penza normal aza na conscience normale. Tant on a la conscience, c'est parce que le diable est en train de faire conscience. Pour nous, on a conscience à ce les lots. Et puis, tant on a une photo, il y a Bellevue. Beaucoup de Bellevue, il y a solo là. Il y a peut-être qu'il y a la télévision. Mais aux yeux, on a mis Kikuna. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Abomé la pe bino nani to tika la pe komona te ke no ndenge bozo bimisaka bozo futaka bato na sibo futa bango ba bimisaka pe balo ba ke no aboma mutu tel comme ça to va daka sikimia parce que ba inaka mutu jusqu'à na point oyo te soki abomé la bino bato bo bimisaka biso liste bo futa batuti bo futa bato na ba memela biso ba preuve ke no Bellevue abomé la biso ba bato boye poto va na pe kasikimia. Parce que bozo sala makelele dans les 20. Tant on a le bakeno puissance zamba des na Congo na biso na bo pesa nga raison.
mboka moko boye tolaka kaka ba problème boyebi na zamba ndenge bitumba banyama ndenge ezalaka te. C'est ça le Congo. C'est ça le Congo. Inspiration eza kaka ya mabe. Mboka yokende liboso ndebi. Na ndenge Félix aussi sa ba mandat na ye kozala kaka bongo do. Congo na biso kaka mawa ya nzambe. Mawa ya nzambe. Na politique yango ya Congo ba pasteur pe bazana kati, ba père bazana kati, otala kaka makambo malonga te. Ce qui belge aza l'autre côté, botika e kimia. Botika e kimia. Ezalata ke no abomela bino mutu. Mais moko pe bo se gêner. Muninga ebiso ke no naza ba cook. Na sepeli na ngana eloko bo salité. Mais ozui pe message na yo o mami ki kuno bandi ko corriger. Au faire voir ye. Tala bonyama. Tala bonyama. Tala bonyama. La grande famille. Na yoki kanda mona kenaki na église. Na se ressaisir. Na bi dans Zambé. Na se ressaisir avant na côté église. J'avais trop mal. Bandeko tokutana. Na pokwa. Bisous bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.